bosengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bandeko balandi émission tolobela mboka Congo lapesi bino mbote esika nyonso ezwami bino pe etika ete kimia nzambe tata eyingela o mabota babino. Merci encore une fois la abonné na biso vraiment na kopesa biso maboko pamba te moi oya me ezali sanza oyo toali kokokisa bongo mbula mibale la chaîne na biso Océan du Congo banda to banda ko sala mosala biso pesa li bongo sanza ya mbotama ya l'homme puissant auto utala ekala kala bilo so boyebi on échange pour l'équipe qui gagne kabu ya l'homme puissant caméraman monene moto te moto nzambe kabu ya na biso vraiment mbotama elamu abotama na sanza moko na chaîne na biso donc papa ya chaîne Océan du Congo o ezali bongo mwana na ye moko vraiment o ayebi yango na kati mbotama elamu na yo tozali bongo ko anticiper pamba te soki nzambe abongi biso te tokosepela pona nini musala mwa biso mwali koyokana bakokana bakobeta kabuya ariska koboma baboma ye la manifestation de tout ça en 2019 si je me trompe pas na alliance franco-congolaise ezalaka bongo le 27 juillet ou le 28 déplace ba levaka kabuya l'impuissant bakendaka na ye na bato mabe pona kolinga kosalanga mabe kasi bongo kabuya betamaka bayaka kobwaka ye na échangeur bato bamona bilili alors jour pour jour kabuya kola na mwana ye Océan du Congo 2 ans na bango babale esengeli penza to tombela nzambe longonya losako la nzambe tata mokeli alola pe mokili pe kopesa ka kabuya penza maboko pamba te mosala moye moko monana. Merci encore une fois la bilo penza poto senga ki bozala 10 000 abonnés bokomi 10 400 que Dieu vous bénisse. Merci na bandeko pe bazali kotala émission la biso vraiment tika nzambe alola apambola. Merci nandeko oyo akanisa ki biso la micro alobi ete mama Océan ko kolelaka micro te basi yanguya nde tolingi na mibali yanguya ba oyo ba ko kanisa biso to ko senza kazaka mikolo na mikolo tango bangula ba ko kasaka to ko kufa biso tolelaka bilelela te pe to senga ka bisengela te ndeko zala mayele tango ko lukalika moyo Océan de la presse congolaise nazala ka prête pour la révolution mon okolanga basukola yango malamu Bampanga moni ya Congo central mbote la beno nyonso ben kelombara ke mamose ya beno atuba peki Congo muzaba kutuba ki Congo kasi samnanki musala ya émission V pamba V bampanga kaka bakekuwa ki Congo V muzola tuba la lingala samba mpangi nyonso bakuwa mambo mukele la kutubila bao samuke tuba mambo ya bwala yake bwalu baditunga bosi bampang na biso batubaka ya baluba alors yake parmi ba 4 langues na beto ya bwala mais mupona lingala samuete batankaka bakuwa kala mutu bala ki Congo bake zola diaka ku kutuba na mpanga kaka ke pangi tubila betu mambo ya mama Océan yake la kutuba piliai muzola kutuba kaka na lingala mais mambo kaka betu ke tuba na ndinga la betu abwala pamba ve bampang na munu ba ke lomba diaka yake imbi ve kala betu ben belomba na mpangi ya benu mais benu ku lingala muzaba ete ben bonso bekela kuwa ya mbote ya mambo ezola la kutuba na bubu ya yake mambo ya bwala c'est pour cela muzola tuba yao na lingala samu bato inso ya Congo bakongo mani babaka yau mbala mosi bazola diaka kutuba kutunaka vela bampangi ya betu ke mamosi ya metuba inki mamosi yake la kutuba nini betu ke la kuwa ve ya ngomu préféré kaka na kutuba na ndinga ya lingala samu babwala inso ya Congo tous les 26 provinces bakuwaka lingala malam. Merci encore une fois vraiment Nabino Banso wana tozali bongo penza kotambola lolenge elongo bani na bilo batu bozali ko like bemiso ko partager ba commentaire na bilo la talaka soki bolandi malamu la tangaka nyonso mafingo nyonso pour la ko répondre bilo pambate ba auditeur na biso topé ba internaute na biso bozalaka satisfaite na posa ya mitema la bino muke mona bwala mutu ba ndinga bwala mais
mais tout tout bala lingala bande ko balandi mai mazali ko la République démocratique du Congo ezali passe paiement na régie kabu ya l'homme puissant ko bongiselanga penza audio ya ndeko oyo atindeli biso pe veille patriotique on dirait zala ki la katilanga vraiment awa lelo tozali ko analyser ko sensibiliser ko conscientiser la chaîne de la libération bobo mesana bande ko langai nini ezali ko leka état de siège. État de siège na uta ko yebisa bino na ebité so émission ngo se koti na lobaki ete ezali bongo fait mission ya Félix mpona ko balkaniser Congo. Pamba te bande ko langa tozali ko sala état de siège banguna bazali. Monesco elongwete babakisa ke sous général na bango moko na ebisa ki bino o alobi ayaki na 47 tonnes ya vive na est la biso mboka mais c'est tuerie o ayaki nango yepe babakisi alors ba troupes étrangères ezali bongo ebele na kati ya est la biso ya mboka siko état de siège banani bako kamba yango bande ko langa la kota kala kati ya mai pona ko ya ko yebisa bino ete makambo mazali bato oyo bako kamba yango lelo bomonaki Bemba Gombo na banzi cordon na biso d'Acosta Mundele el campo Dieu ne m'a jamais na complicité kabuya l'homme puissant ba koyeba côté la bilo ba photo ndenge basimba na ki même moral ba beti liboko même moral pambate na senase Félix ako pesa Bemba alobi lokola ye abundaki etumba ya rebellion la Kabila Bemba asimba makambo matali est est-ce que bande ko langai makambo wala makobonga tango bato ba ko loba ete biso to limité ya mabe to lingité Félix asala mosala Bemba a accepté l'inacceptable. Bemba azali pio ya Museveni. Museveni ako bundisa biso pazo mabele. Museveni o azali ndeko ya Kagame. Mwana mama na ye. Bobo yebisa ngai bandeko langa. Est-ce que este wana eta o basali biso eko bongo dépasse la biso yangwana. Bandeko langai et puis to que le musika pour la koyeba ete ezalaki bongo la ba gouverneur mibale o bazali bongo ba rebelle. Ba gouverneur wana ba rebelle ezali bongo Luboya na Monsieur Ndimba Constant asalaki la Bemba Gombo azalaki rebelle ya MLC oyo mususu azalaki bongo na kati ya rébellion ya RCD Goma siko RCD Goma oyo ba Roger Lumbala boyebi ete ebandaki ko bundisa biso po bangola sola ba M23 na bazalaki ne binemi ya Congo bo siko batu o bazalaki ba rebelle ba bundisi biso la Congo par quel moyen ba komaki ba gouverneur oyo moko la Ituri moko kuna na Nord Kivu ba komaki kuna lolenge nini po ba voter bango ba gouverneur omoni ete mboka la biso ezali kotambola la ba dongolo miso oyo Félix akoyeba te loko moko akosala te na sima ya kosala investigation na koyeba bango lolenge ya rébellion la bango tala lelo Félix alobi apesi bango confiance ete bango bayeba kotambwisa mboka pendant 3 mois entre temps bana o bakangaki ya mike bazaka na boloko ba o babukaki na o akufaki dossier la bango ekoyebala te bande kolangai état de siège ezali bongo pure et simplement balkanisation fait monsieur Félix pona koyebisa bango ke bozwa mais nakopesa yango pamba te nakopesa yango na bato ba oyo bazali nanga elongo o ba ekosenga nga pouvoir bato ya union sacrée nde bato biso tokoboma mboka pour charger za la départager ndenge bolobaka la lokota ya li français bande ko nangai botala kananu ba congolais bisiko to kolala na tango te to bunde tumba na tango te to telema misolo ya biso sala musala banda biso basala musala biso to vandi bobele ko lukaka makambo elongo bani tende ko liaka kanyaka Félix ozali bongo moko ozali ko participer na balkanisation ya République démocratique du Congo oye ali bongo ekolo la yo mama Jawa assalamu alaikum na ba mizimana nganyoso boyo kangala bokebi alita babe ifoku yo moto ezali pasi pemba wana mazali koleka la République démocratique du Congo bobele biso moko to ali komi déstabiliser
ndeko na ngai soki osungi mama Oseya te mama Oseya kozwa makasa ke lozolo ba information ya kafu ya siki wapi soki osungi mama Oseya te mama Oseya kosala investigation to analyse lolenge nini amemela yo la chaîne na bila libération mama Oseya kozwa mpamba wapi po ya telema soki achemo engwele na monoko na ete kasi tango yo salika mosala soko moni moto boko akalisi mama Oseya yo yeko destabiliser mama Oseya o azaka boy bandeko nanga me benganga mama Oseya saela onini eloko nini oyo pesa mama Oseya lokwa bile pe bolinga ba video me kana ko sala émission soki mama Oseya sala eloko nini ngape na répondre yo ponga na ko sala ba cache te ya ba odombo de ba professeur yumbite la koloba bako poisa ndeko la ngai to tika koluka batu na lolenge o elongo banite ndeko langa bo fele mikila ba pa ya bo changer mentalité mendele ba ko ya awa bandeko langa ba ko yiba mondela komi ko préféré anyoko bino kuna ayesu ko nyoko bino lamboka na bino moko makambo e ko sala Macron na kati makambo e ko salama ba Bill Gates ba la kati makambo e ko salama ba konzi bisu pe Afrika bazala kati Mende kolanga, est-ce que Félix a comment la thème Kambo comme ele président Tchad? Boyo qui ba investisseur, ba sali ba investigation, ba lobini, il a été tué, ba boma qui est assassiné. Biloko na biloko kasi mais France eza la quantité. Oyo Félix a comme copie collé ya Macron. Macron lo baboye ya landi, Macron lo baboye ya landi. Bande kolanga. Il y a un problème, il y a un compte en analyse, langa poto eba ko analyser. Nota beni moko ezali wala bande ko langa boza nango pe bo mekana ko sala petite nango poto eba. Et ali na bar moko boye. Ezali na lingwala si je me trompe pas. Bar wana ezali ya mama moko la soluka kombo la ye. Mama wana ezali parmi batu oyo ba tiaki pe maboko la bango. Pona koluka kopesa Denise ebonga o azali kovanda lelo. Alors mwana mwasi wana ba pesi émission ya kosala ba kongomani mabe. Le temps yo so ke na komela na bar wana na mbongo la yo keba bar wana za lingwala keba ndeko na ngai tango yo ko kolomela masanga ozali politicien ozali résistant ozali lucha ozali bandeko la biso nyonso oyo tobundake kumba tobundake tumba plutôt ba activiste bokeba na kokele komelaka kuna ba Merle Vuvu ba Mustafa bino nyonso bokeba bino bato bozwaka mwa kopo bokeba na bar moko eza na lingwala na kolukela bila adresse pe ya mwana mwasi wana mission na ezali bila boza kovanda ya komi mutu ya aner po ayebi tine ya libala ya Félix na Denise pe ba pesi émission wana lokola ye pazali moko kongomani mais Congo rwandais bokeba nota beni yango na tchala kibino en tout cas bosala pe investigation lokola nga toko so kombo ya pela kopesa bino na kombo ya bar nae bande ko balandi tozongi na likambo na biso to banda ekoloba ya likambo ya état de siège pe likambo oyo Bemba Gombo ako tia maboko botala ndenge Félix akoteka mboka na bande ko la ya inyo salé alobini Bemba Gombo pesa nga maboko ngape koto na kopesa o maboko tangu Bemba akopesa Félix maboko akopesa directement Kabila maboko Bemba Gombo amesa na ina trahison Bemba Gombo amesa na ina makamabe yango boboni mikolo oyo Bemba Gombo akofula Bemba Gombo azongi lisu na moi top bande kolanga pamba te yela Félix konta même moral yango monaki Eliezer atelemaki koya ko dénoncer biloko mama Eve Bazaiba o naza na respect mingi pa na ye mais en tout cas lokuta babete moto akomi na ye veve ya nzambe en tout cas ezali kaka pasi lycée Bazaiba biloko musu to ndimaka te biloko musu to boyaka ata ko pasi ezali mais to boyaka na mayele wana libotela nga peze beti mwa mabe banje ko balandi siko boyebisanga soki 3 mois bango balongo balite basali na banzi bomoni ba video ba kokosa bilo mai akangi ba soda rwandais mai akangi ba soda rwandais ezali lokuta ezali bango moko ba rebelle rwandais bazali kosala makambo wana moto akangi bango te bit ya makambo oyo moni mindele ya baposo mindo ba Afrika mindo tope mindele bango nyonso basangani nini ezali po baboma ba mai ngana yaka kobeta mbela soki boboyi bokomona
Bite ezali ba boma ba mai mai o bazali kotindika bango. Bino moko bomona kete Goma kendaki. Goma ezaki tombe. Baye bazu yango beni memema. Ba mai mai wala ba kosala renfort. Siko bazala kati ya bazamba baza kozwa bango te. Siko lokola ba kozwa bango te. Eloko nini basali bande kolanga. Baye bisi Félix détecté état d'urgence. Tiens état de siège bisoto kota sikola bazamba poto e bandele nini ya ko exterminer mai mai po bisoto zwesika soki mai mai ekwei ba peuple la biso ya este bande kola biso ba kongomani ete balembi ndeko la ngai Kongo ekei parce que tikala yebisa bino na mwa ba village la biso ya mike ba congolais bazaka lisusu te moto epela bakima siko eloko ezanini ba komi conseil la bilo théâtre po bino lokwa bo embrassaka la bilo théâtre bo kende kokota la makambola ba mai mai bakangi ata mboka moko te ba mai mai bakangi ata Rwanda moko te chef a troupe ba rebelle wala ba mai mai bakangi te soki bo solo la ba mai mai bo benga ba mai mai ba koyebisa bino ezali théâtre ndenga la zoyebisa bino parce que nga la kota kala lidusu kokele koluka kala sa mai nazali osele bale oyo boya mbindo na koteka ka mboka langa ta mukolo moko te na kolia kanya kata mukolo moko te kasi na komemela bino bobele bo solo pambate Yesu Christ alobi je suis le chemin la vie et la vérité. Alors tango to ali lanzela wana bande kolangai to ali koloba bo solo pambate tumbala biso to ali ko bunda na pyramide des sorciers poto renverser yango et seigneur to la paix toi psaume 51 et ça la partage la biso de kolangai à ce moment là au koloba l'Éternel est mon berger je ne manquerai de rien mais ceux qui nzambe azali kati la biso te bato to ko bunde tumba boyeba ete to kosala fiasco makambo ya mabebo ekolekana ba Congomani boyokanga malamu ndeko la bino la chaîne de libération na lobi la bino ete Kabila na Félix bali la makambo oyo bomoni ete balobi ba exploiter zone minière pona nini biso moko bakolo biloko tokufa soki ezalaki makambo ya solo Félix alobaki nini alobaki akozwa base ya ba militaire ekende wapi na este mais ya ke ko tchabaza ba militaire na Kankokolo est ngwana Kankokolo est ngaliema Kankokolo allez-y comprendre mutaso kosaboe pela moi makasi il est un sorcier comment voulez-vous bila bolingi to lobela yeto solo to lobela ki Kabila comment voulez-vous bila bozo ki Mobutu oya tiki biloko loso bila bozo sala Mobutu c'est ko kongbandu wazabanga mwana mama yemo Dieu de talo taka tumba ataki jimele ndelongi bondoki ndo Kongo akei ko sisa makamba est bino boyei botomboli yango polo bila biso yake na kokende kotika bato bakenda est babunde tumba yo wana na Kankokolo ke kotika bango Kankokolo lelo ba komi kobongisa légion militaire est-ce que la Kankokolo nde est angaliama ya Félix donc biso to komona est ko pela moto ya komona est na elangalema na Kankokolo ndake ko déposer kula allez-y comprendre muto alingi mboka bongo la moto bongo bolo beloko ko bima ndeko langa na kaye eloko malonge bimate na kaye eloko malonge bimate eza la bato ebele la Bible batanga malamu te balobaka Enoch azali bongo mwana ya kaye te mwana kaye Enoch botanga ka livre bien ba descendant ya kaye Enoch oyo ayaki kotambola na Nzambe ezali mwana ya kaye te mwana ya kaye zaka Enoch botala malamu malgré que deko kuta la moi malgré moi frappa qui est azui sagesse de Dieu mais mwana e kaye abota Enoch te mwana kaye zaka Enoch botanga livre ya kaye malamu na ba descendant na Enoch atambola ki na Nzambe asa descendant ya kaye te botanga Bible bien bande ko langai toza kotanga livre de vie Kaya zaki la marque oyo sort na Nzambe boka sisa ndeko langa Nzambe na mikanda na ya lobi moto asali mabe na kozongisela ye mabe akotika mabe wana te ele kaka bongo Judas a été pendu pourquoi péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. Péché de vendre le Congo comme Félix est en train de faire. Et ça est impardonnable dans tout Congolais. Mais ceux qui Congolais ont dit que Félix ça veut dire n'est pas Congolais. Bon, t'as la malamu ADN ça la musala. Au bout de partie de Ebogo Zeba Congo manité.
ndekolanga botolu langa bakunda la Congo central ne amatadi ah ba o ba yebi boma soki ba kei bar moko ya kala ezalaka la cam 3 bisika ndako la biso ezali café sila vie moko azalaka en face na biso wana ya bar wana abanda kolamba ba poso wana ya ngulu minkondo ah zambalola ndekolanga nazalaka trop fier parce que naza congolaise nazalaka trop fier parce que naza zaïroise yango yoki nayombaka nous jeunes pionniers du Zaïre nous marchons d'allègrement nous sommes fiers d'être militants nous sommes fiers d'être zaïrois militants engagés dans la révolution yango ano moni to yemba bascout to tabola pona ko libérer mboka ezalaki préparation ya nzambe tata ayeba ki ete na ngonga moko ako récupérer nga pour faire face na makambo yo ezo samala mboka langa Félix côté kamboko te eza patrimoine ya tata loteni ya mama na yo mama na kuta étrangère donc yo pour aller étranger tu n'as pas un sang congolais Félix tu périras ce que tu fais aujourd'hui et que nzambe koleka la te que yo ofuta mabe oyo sali ba kongomani bande ko ngai na kocha vidéo ya pasteur bolanda pasteur maloba na ye apesa ki parce que ezali kondongo est ko kufa ba vérité musu pe ezali kobima ya côté ya papa ngbanda ba vérité musu ezali kobima soki bakunda ki wapi ba vérité belé oyo bazali ko incriminer odombo po odombo abimaki lokola moto gashi na bande ko mususu ya pariko. Mais tant que Nathalie Biloko là, ça m'a fait mal. Bampanga moun, ntima moun kela ku, pele kutangisa, hein? Menga ya kusaka la ve. Pambate la yo qui passe. Nazoki boloko bolongola. Nalobi, qu'est-ce qui ne va pas la République démocratique du Congo? Pourquoi tant de mensonges entre biso batoto bunda combat? À l'air bande kolanga, na kokoka koche la bilo vidéo mobibate, mais nazo ndambu. Ya pasteur na ba question o ya posaki bande konangai si vous connaissez quelque chose vérité go franchir bino parce que la vérité est dit Félix asala ki ngumba tango na ko yebisa batuke Dieu m'a Paris alors bien pona ki Félix était na moni ekeko ya mwindu elati linati ya mwindu moto periki ya mwindu na changé qui prière. J'ai témoigné ça dans la paix mokil. Na leki le temps de quel lobby Félix a conseillé le côté aujourd'hui 2 ans. Félix a ça le côté. Mon collègue arrivé à Martin Fayol m'a dit première arrivée dans le Congo. Kimbangouma à Paris, j'ai dit ça. Boso mona makama Fayol negezoki. Alors faut moi boire là à Yokaka. Mais elo comment ko la souk c'est souk. Oh ils ont fait ça kanda ya mundele oh ya journaliste soki Rolex ya bilo soki Sonia wala. Qu'est-ce que Sonia fait dans notre pays? Marche à la Mouka Azaliwan. Namakamba est-ce batangier? Est-ce que Azaka parmi bato batinda kabango ba yakosala quelque chose dans Mboka la biso ou quoi? Madame, tu as quelle mission mon koto kuta le faut la poser ma question le répondre. Sinon on a retard le somandoki. Qu'est-ce que tu viens faire dans d'autres pays toi Sonia journaliste? Tu fais quoi? Tu as envoyé du Satan dans la Mouka Ozali, tu mets tes micros aux yeux OK? Président Eli te reçoit. Ok, vous ne pouvez pas Félix Bazo recevoir. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce que toi tu cherches dans notre pays? Alors, il y a un concept sur la colonisation. Et puis, ma journaliste, tout le monde a un complexe. Madame Sonia, passe mon tour. Ah, personne numéro 1. Il y a un déco là. Tala et tala. Comment déco? Comment maltraiter biso? Nga soki la kiekula la France. Ba ko tendre nga micro mbala moko la seule interview. Ndenge bango ba yaka ko sala. Tozo pesa bango ba gaz awa na mboka la biso. Yesonia ana lingaka mboka la e yo kapasi. Ndanga matafio ko ya ko matafio ko ya alinga mboka de yoka parce que mboka bango ba yako sakana ngo ba pesa bango ba mission ba kitaka ah po ba liaka mboka choka pi mboka. On ne fait pas ça. Tant on a écouté, je dois te poser des questions ma chère. Répondre s'il te plaît. Parce qu'on répond à l'hôtel Somandoki. On n'a pas besoin de fantaisier la bossa et la mission. Na est ozali, zonga bozali, mais rien ne va jusqu'au preuve du contraire. Il y a toujours des morts, des tueries, des assassinats que vous connaissez. Tout le monde vidéo à pasteur et bon go la bande la vidéo on de la kosuki langai. Après nayoki bilo mo ebimi na monoko na yo. Ngata on landa ko na mona ko vraiment dans la vérité. Même si on a contesté makambo lobité.
Mais là qu'on a mon pas si tant aux olobake on doit tenir une photo na likolo na yazana mwasi. Après l'obita wa kine ba combat misuneza aga na basi. Au cité kutuma ko basi mo boy. Mais prof, il y a une différence entre vie privée et vie publique. Oh, wana au lobby est concerné combattre. Wana sa vie privée. Alors, nani ko papa ya Odombo. Nani papa ya petit frère, pas Odombo. Nayoki au lobby ba benga na 17 batu nyonso o baza à l'extérieur de la France. Petit frère, sozo loba foi ba ke bambuta za bantu ba mikolo ba ali o pe baza ba connaisseur. Hein? O pe baza ba connaisseur. Mais 17 ba benga 17 ezali numéro central. Oyo soko bengi na urgence au lobby. Ou alors au lingi ko se diriger telle place boy au bengi. Ngale no afane na ndako wana bengi police na bina na besoin ya boy na boy. Abi meno awa tenga mi opesa nga siko numéro ya téléphone ya police ya côté na ngaya. Ba pesa nga na bengi ba nguna mbala moko na abi na bengi po na boy. Mais Odombo ba benga na 17. Eza clarté. Faut porter comme une précision dans la déclaration na yo. So qui ba convoquer yo na police. N'audition. Bako dresser procès verbal. Non, c'est la police est wana. Adresser procès verbal. Ce qui a fait à grave. A bengi procureur. Wana aucune convocation aucune nango. Convocation ba pesa ki police a convoquer yo. Ce qui procureur a dit non. Faut tia na garde à vue bon tinda ye awa. Ou alors abi bon libérer ye mais bon pese convocation telle date a koleka po ya kosamba. Ndenge ozaki libéré. Pour commissariat et ko pesa yo siko convocation oyo ba tie date yo kino kosamba. Et pas ya moto yo kino samba na chambre yo kende tout ça na tribunal na parquet sur wapi ba ko la kilo bana yo ke o kende boy na chambre boy o sala boy ya ngonga za ngo besoin o konzo convocation police mbala moko kenango na tribunal. Ah non ça le magate tangu ba yo ka kio parce que avant au que na tribunal c'est que o leka ki liboso na police ayo kio police a mené enquête. Après, ba bengi procureur a dit bon ça va atali ay bon akoya ko samba pa na telle date ba ko pesa ko convocation mususu o comme nango de ya ngona siko yo kena na tribunal convocation ya ngona ngaza ngo besoin ou alors pesa ngani son balai oyo o kena ko se présenter par la police peut-être au photocopie ga on te ko pe otikela kuna. Mais si yo date yo no samba ba opesa yo convocation oyo kende ba comment que procès na yo eza na boye eza na chambre boye ba komango na kati ya convocation ya ngona ngaza ngo besoin. Donc professeur Yombi Odombo convocation ngaza ngo besoin yango wana oyo kolobako benga na 17 yango te na pesi bino jamais. Et puis si on a une vidéo no sikoyo, on dit maman na utazo bela pona ngwanda. Tako ngwanda kufi maman na zo bela. C'est vrai maman na ngwanda te. Hein? Maman na ngwanda te. Et yo pe o don, o ngwanda te. Nandimi te ngwanda yo bokuta na 2 fois, 3 fois. Na kini yo ba ngwanda te. Yo na libita, mutaiba ngwanda zate. Mtoeba ngwanda azati. Bozo travailler na mto oboye bieti. Nanga lobelo komoko. Odombo toza na Europe. Tant aux les cas faut porter des précisions. Ngwanda est décédé au Maroc
transféré en France. Je sais que Ngwanda avait déposé son dossier de demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La demande d'asile de M. Ngwanda a été rejetée. Et ensuite, il a déposé son recours à la commission des recours des réfugiés. Et ce recours a été rejeté. La commission a confirmé les rejets de l'OFRA. Quelques mois après, police a lié ordre de quitter la France. Dans Ngwanda a côté dossier kuna les gens ils sont à la poto. En France, ça a plus de 30 ans en France, on a écrit qu'il fit criminel. Na oncle na yemo putu, dictateur sanguinaire, botre la photo tout ça. Donc moi n'attends so côté sa dossier. Biloko c'est les gars kuna. Babeng ça moi n'attends ko samba. Babeng ça a été rejeté. Alors Ngwanda continue à vivre dans la clandestinité en France. Supposons à Kenya, Europe, na Maroc. Ah, ou en France, a une identité. Supposons, hein? À Kekuna, Ngwanda akufi. Bazui kor na ye, en France. Odombo, na seconde bolimbisi, portez biso à précision. Pour baya na ye na France, il faut être français. Pour baya na ye na France, il faut être français. Le kola Arzala qui a koufi en tant que Congolais, il faut pas qu'il y ait na RDC ou alors Azra enterré na Maroc. Bande kolanga boki passer la bokebi. Alobi ezali impossible biloko musobe boko sakabiso te. To fanda kapela ba juriste. To yebi pe droit ngo. To tanga ki pe yango la ba kelasi. Alobi mutu oyo aza français te bako okundela babela France ndenge nini. Bo sali biso ka mbabora papa Tshisekedi to boni. Bo pesa biso pe explication. A sengi lisusu alobi 17e o Odombo alobaki. Ezali central. Ndenge pe bapesa ka numéro la police 111 soki 17 soki il y a un problème benga bongo batu bako yeba ko situer place ozali. Alors bande kolangai ekozala passe mingi na bilo ba moto gashi boko ya kasi babongo. On n'a pas un problème avec professeur Yombi, on n'a pas un problème avec Ndekolango Dombo, mais nous voulons rien que la vérité, parce qu'on va sauver Congo la vérité et non à mensonge. Vidéo où il y a pasteur et lobby, tout ça cause la bilo suite, parce que tu tombe la likamaro siko, parce que ça la vérité moussou caché, oh yo tozali ko lingato sili sayango, loko la tozo lia, pain sale vin, saint pona ko linga ko sunga Congo. Alors tozo kende vers la libération République démocratique du Congo, toko tika bato mabete bazala nzinga la biso. Tokotika bata mabete batambola biso parce que to bateli Félix na libomutala makambo Félix akomi ko sala aye ko panza ko boma ko détruire yango tolobi NON cette fois-ci na bato bomi benga ki ba résistant o to tambola ke longo soki to yoki o mabe to ko simbela yo vie peto ko tali so mandoki po ete mabe mayo maye bala polele. Alors bozali censé na professeur Yombi na Odombo bo pesa biso éclaircissement de pasteur alobi soki to zu yango te 48 heures aux allez biso siko to ko bani to sala to mobiliser batu pamba te to ko kufa awa to ko tombole su mingongo la makamatali Congo te to komi ko sala ba base na biso po Congo et dinda lisusu alors ba adepte ya satana to ko boya bino parce que balobi o azala molimo nzambe a ko sonde profondeur ya mabe le 12 ba ko libérer Congo biso lokola ba ko sala délivrance ya monde ba ko juger monde biso pe ba journaliste résistant to ko libérer Congo. Peu importe dimension à souffrance d'Abisso, Congo et Kozonga Mobimba, et puis Congo et Kozala la Kimia. Kaka moto oya zaïla mabe,
nde akofinga biso mais mutu oyo alingi mboka na ye akobetela biso maboko po ete tokobunda etumba ya solo mpola kolibere mboka na biso rien ne va na este tondima makambo abemba te na oyo akei kosala kula tondima makambo basoldat rebelle te tondima makambo Félix te ngai na oyo tobunda soki tokozwa makasi ya kofinanse bato ya este tofinanse bango babunda barepuse biloko oyo bofinanse bato ya Kinshasa babuka bapanza basasa pamba te oyo ezali ta moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na Congo moto kitisa moto yaya toza sous la tente ya kosala kama kamusuto bambokela. Merci encore une fois. Nabino nyonso ba programme Angola no bondi ya botar de bonno utilisateur émission comme la bilo mamour d'Angola la mokiteno Florence ya batono bido bon consommer mon la mosala pambate azali na matea pe makambo ya solo ezali kosala na République démocratique du Congo pe na Luanda pe na partout dans le monde motema mabe ekomi pambate satana angolomi makasi kasi nzambe alola lobaki sachez-le qu'il a peu de temps ngape na zoye bisaye la fin de toute chose est arrivée. Félix tu dois quitter, tu dois partir. Kabila tu mourras dans notre pays si ozali ko umela ko comploter lolenge oyo mabe ko zoyo okoeba lolenge ni na ko salate. Merci encore une fois la Kabu ya l'homme puissant d'échange par l'équipe qui gagne à la caméra. Merci la Dacosta Mundele elle camp pour notre corps de la terre. Merci la Pape Joy directeur recherche stratégique et pourquoi pas Sango Mokonzi Parabe Misobanga et mon ami de tous les temps Junolo soit là où tu es, que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois la Désiré Botuna la maman Elisabeth Botuna na Australie Lik Makanaki na Autriche et Ratakate. Merci na maman Célestine na France maman Célestine Nkoy Pumba. Merci na la France et maman Elisabeth Nkoy Pumba plutôt. Merci na yo la France maman Célestine na France maman Célestine locale mais en États-Unis. Ba maman ya moto mojali moto mozima mite. Ndeko langa otidela kinga message Angela maman Jana bloka yo te téléphone wala bayibaki tuna numéro langa pa maja ko pesa yo. Ndeko langa la ko bloquer Congo manité. Soko mo na bloquer yo c'est que zali rwandais ozoya na makanisa mabe. Mone kanga mi amour. Que Dieu vous bénisse. Ingeta la balamfuluzi ni pasa langa ino CNT live. Tozala ki bongo la matanga ya mama na biso. Akufa ki bongo la France. Avala kala chopo. Tolela ki elobi. Bamokunda ki Nzambe alola bondi salibota bande kola biso wala. On est toujours ensemble. Vive la République démocratique du Congo. Vive la résistance. Vive Kobundisa Félix Kabila. Poete bakoya makambo la bemba. Morceau dire za kolanda yo. Bye.